Chose Télévision. Juste ça, votre humble journaliste Rachidi Mutoto Oboyebi, vraiment ça, il a fait une vidéo Boyebi. Oyo alakisa bino pe makambo ebele. Vraiment juste ça tout ça na eloko mo tonto lobela eloko mo tonto sala o tonto lakisa bino. Ça juste tonto lakisa bino façon ni tokokana soso na biso okanga et toyebi basala ka soso okanga boye basala ka butusu boye po ba sortir ces ebele vraiment ba sortir ces ebele ya soso tokoki olakisa bino mais oto olakisa bino soki boyebi boyebi wa yebite akoki pe ko bénéficier na itali na yende ngazotala na Kaji Télévision parce que osabona place moi ya bien oyo tokoki olakisa bino makambo ebele. Vraiment toza na soso na biso oyo ya mobesu oyo tokati likempe ozomona awa soso na biso tokati. Premièrement tokosokola na soso na biso comment na senga na cameraman na biso apousse la biso na caméra. Premièrement tokosokola na soso na biso tokosokola soso na osokola soso oyo eza poudre jaune. Eza poudre moi jaune oyo ilongolaka zeyi na soso na biso. Tochonka juste comme kepo elekate na soso na biso. Vraiment tolanda sokolandi et vous allez bien. Awa il veut permettre biso to sokola soso na biso pona zeyi ezala vraiment vraiment na Kaji Télévision toza vraiment na ba bloc ebele otokola sabino. Vous allez kaka en ligne, vous abonnez, vous telle la vidéo na biso vraiment. Vous allez décider parce qu'il y a un peu de décevoir, peu battuté en Kaji Télévision. Merci vraiment. À toujours sur la sauce na biso. Le sokolé en mot to benyo poudre jaune. Donc ils ont un peu le la zeyi na sauce na biso. Stop. Stop. Là, c'est aussi sur la sauce na poudre jaune ou tout le monde qui chocolat. Minute oyo ba benga ngo vinaigre. Donc vinaigre pesa ka pona ko éliminer zeyi na biloko na biso eza lokola misuni. Ni to sala la vinaigre. To fait vinaigre na biso ka moke pour éliminer zeyi na biloko na biso. Vraiment yango pe to ko chocolat ngo na vinaigre pour ilongola kaka ba solo ya zeyi wana kwa sokola soso na biso na vinaigre na poudre jaune po alongola zeyi. Merci. Awa siko tokomi mpona totia biloko na biso oyo tokoki otia na soso na biso ya okalinga. Biloko na biso tokoki otia na soso na biso ya okalinga vraiment. Apana biso cameraman osunga biso mpo bandeko na biso mpe bamona biloko nini tokotia. Oyo eloko ya liboso tokotia na eza na mungwa oyo tokotia mungwa na biloko na biso oyo tokokalinga. Totiaka mungwa na mezi oyo tokotia pepper yango mpe ezaka mpona koelimine zeyi donc na biloko na biso pepper oyo tozotia eza ail na ginger oyo to mixaki vraiment nde tozotia yango oyo tozotia pilipili na biso ya poussière nde tozotia po ba mélange ya biloko na biso tozotia na soso na biso ya kani oyo eza colorant donc couleur ya rouge oyo tokoki otia na soso na biso po ebimisa pe couleur ya bien otia ngo na mezi po eleka te. Tokotia de lutu ya yao oyo epesa mwa kilo vraiment tokobalola yango tokobalola biloko oyo nyonso totie na soso na biso po epesa goût vraiment na soso oyo tozosala.
Donc ba sorte ya soso eza ebele vraiment oyo tokoki mpe olakisa bino oyo eza na ya yambo totala na oyo tozosala ya liboso vraiment tant tokomixa yango bongo tokotika yango pendant donc 60 minutes 1 heure du temps tiki yango mpo bamasala nyonso bamakambo nyonso oyo totie na kati ekota vraiment malamu mpo tant tokokalinga yango ezala nango ya bien vraiment tokotika yango nanu pendant 1 heure du temps bongo toya kozonga tokalinga soso na biso. Ok, tomoni minute na biso ekoki oyo totiaki mpo bapoudre nyonso totiaki bamakambo nyonso totiaki awa ebila toyesi bo tokalinga soso na biso C'est vrai. balanda télévision soso eza na goût moko toyebi te vraiment makambo ya bomona oka na kati télévision parce que c'est dans télévision vraiment télévision donc ya numéro 1 nakolakisa biso makambo ya bibi na biso totika ngo nani abela tokoyeba bandeko na biso soso to biso tobandaki kokalinga yango ebeli ekalingami déjà mais toleka na deuxième épisode ya kokalinga soso na biso parce que soso oyo ekalingamaka 2 fois. Ok, totie uyi na biso ndambu otoki na uyi lebele te mpo dea tokalinga yango na uyi totie uyi na biso ndambu nde toyeba bilekanga. Ok, tomoni uyi na biso ekangi déjà tokotia oyo eza pilipili oyo eza ayi na biso tokataki kalingi biloko na biso te tozwa soso na biso lisusu tobwaki yango na kati ya biloko awa tozokalinga soso na biso oyo totie deuxième tour ya kokalinga. Donc deuxième tour ya kokalinga ezaka tokokalinga soso na biso na pilipili na ail. Deuxième tour tokotia lisusu mwa mungwa moke basi lisusu mwa mungwa moke awa soso na biso kalingami su pour la deuxième fois. Merci mingi na balandi na biso to ya Kelly Choice Télévision. Vraiment tokomi na suka ya kolakisa bino biloko na biso tozalaki nango besoin ya kolakisa bino. Tokalingi soso na biso oyo tobengaka yango soso ya kokalinga eza na basorte ebele ya kosala. Soso ya kokalinga eza na basorte ebele ya kosala oyo toyebi na oyo toyebi te. Oyo soso oyo ekoki koliama na biloko ebele, ekokoliama na fufu, ekokoliama na loso, ekokoliama na biloko ebele. Donc eza vraiment ekosi ba ingrédients ebele awa na kati oyo bomoni tolakisi bino. Merci vraiment na Maman Kelly Choice Télévision parce que ye nde moto apesa biso opportunité ya kosala lisusu ya kolakisa bino su babiloko. Vraiment merci, respect na ye lisusu. Merci vraiment na bandeko na biso tout oyo bosabona. Merci vraiment na bandeko na nga tout. Merci lisusu napesi na nsima ya caméra tozalaki na Eli Kuba ye moto azwaki biso vraiment ba image. Merci
Ok, tokutane la prochaine. Vous abonnez kaka mbala sima tokolakisa bino susu biloko su ya bien oyo l'équipe oyo tokolakisa bino. Ok, au revoir, bye.